Investiture ya gouvernement sama esalami na système ya lelo kaka koumela eza kopola suite ya motion ya député Wanji ya FCC côté ya Kabila asengi kaka na bandeko ya majorité ya Union Sacrée ba investir gouvernement avant 18h mbala moko po ba mona bango à l'œuvre. 410 députés bango nyonso unanimement majorité opposition ba approuver programme ya gouvernement Sama Lukonde pe ba investir gouvernement ya ba warrior na édition ya lelo bokolanda synthèse ya programme ya gouvernement Sama pe réaction ya population na premier gouvernement oyo ya Union Sacrée eza investi lelo na est ya République démocratique du Congo ba rebelle balingi ko attaquer bana o bazali ko sa sit-in liboso ya mairie pour exiger présence ya président de la République kuna yango wana porte-parole militaire a alerté pe asengi na bango basala attention pamba te ba mai basi ba avertisaki et sengeli koyeba pe que na football national ya République démocratique du Congo libala ekufi entre DSM PNFC Renaissance bana ya fibo mokolo ya lobi babetaki esika bauta 2-1 mokoka na compte ya Lina Foot libala esili eyindaki mabe DSM pe baleli. Vous allez belé ya kolanda Kanwe News à travers le monde de ce qui boyba que Ozali édition Nabino auto présentera bino ba information en continu kasi na lingala. Merci pour Ozali lisusu ebele pe vous allez vous continuer ko sa confiance. Le gouvernement Sama Lukonde va présenter le programme Nabango Liboso Yaba Eli du peuple et c'est que belé ba utaki bisika ndenge na ndenge pona koya ko sangana et le gouvernement va bengi ba warrior pe ko tala ndenge nini ba ko défendre projet Nabango Liboso Yaba député kasi ba grande ligne et après ministre Sama Lukonde oyo alobelaki bolanda ba détail na reportage oyo. Lelo équipe ya gouvernement ya Sama Lukonde bazalaki liboso ya Assemblée nationale pe ba députés nationaux ba élus du peuple bayoka programme oyo ya gouvernement nini bakosala na tango na bango batikali na yango sengeli boyeba que plus de 386 députés bazalaki sur place na pays du Congo ya pays du peuple na maloba na ye masolo ebitamaki ndenge na ndenge akabolaki discours na ye na 4 secteurs ya minene, c'est-à-dire côté politique, diplomatique, côté économique, côté pe masolo o etali ba infrastructure na social ya population. Et c'est dit que na côté politique surtout na makamotali guerre à l'est. Sama Lukonde azalaki clair na vision ya gouvernement na bango ya ba warrior. Yoka ndenge alobi na français, pour la paix à l'est, tous les moyens sont mobilisés pour y arriver. Aucune option n'est exclue, y compris celle de la proclamation de l'état d'urgence. Les remplacements de l'administration civile par l'administration militaire n'est que la priorité na masolo o etali guerre kuna. Balobi pe lisusu ke bako renforcer ba soda pe ba policier po ba ye bako kengela bandeko na bien na bango kuna na est formation ekozala makasi pe balobi ke musala au gouvernement koti nango en urgence ezali kimia na est recensement masolo ya recensement balobi ke ezali opération moko normal na administration po na mboka yango na balobi ke na gouvernement oyo bakosala effort ya kopesa ba congolais ba carte d'identité maboko ebetamaki na sala na ndenge ya kosakana te. Premier ministre a poursuivre que gouvernement na ye elingi ete ba élection le Canada 2023 ndenge cycle électoral et prévoir, c'est-à-dire ba kobanda déjà ko bomba ba mbongo pote élection et sala malakimia élection ezala occasion ya ko consolider kimia na kati ya mboka au lieu to mena na ba division élection sengeli kala ba condition malamu
pe justice eye babongo kosa musana bango kitoko, c'est-à-dire ndenge président de la République alobaki eza teke bato bakende lisusu epai bazuzi mpona kotonda na baréclamation. Donc esengeli élection esalama kitoko côté diplomatie. Sama Lukonde azali clair alobi que pays esengeli ofungwama na bandeko bazali libanda kasi bandeko ya nzinga, c'est-à-dire bapays voisins nyonso esengeli barespecte baaccord po te misala esalama kitoko pe bayeba bongo koévolue na kimia baede République démocratique du Congo ekende malamu. Côté justice Koutouma sécurité balobi tour oyo gestion ya affaire de l'État to pe gestion ya entreprise publique et kolandela mana masolo ya justice maseke kozala te na secteur ya économie pe finance balobi bako améliorer climat des affaires pe bako favoriser entrepreneuriat na classe moyenne na République démocratique du Congo, surtout rigueur na gestion ndesa Malukonde abeti sete makasi pamba te na côté infrastructure pe balobi ba action ndenge na ndenge ezali ya komene pamba te côté wana esengeli bongo bafungola la République démocratique du Congo, c'est-à-dire banzela ya kati biloko ndenge na ndenge. Action nyonso gouvernement akomene na o etali nkita ya ekolo, surtout na o etali ba mine to agriculture balobi que source to ressource principale ya gouvernement esengeli etikala kaka na ba mine te kasi tout oyo revanche ya sol na sous-sol, c'est-à-dire agriculture pe tourisme gouvernement tout oyo afungoli yango misu. Côté numérique pe nouvelle technologie information pe communication Sama Lukonde azali clair, surtout que boyebi que secteur wana esali succès makasi na période de pandémie RDC lobi kotika la simate, c'est-à-dire ko numériser ba secteur nyonso ya gestion ya mboka pote ekoka bongo ko komisa gestion fluide pe ko faciliter clarté na gestion ya biloko mboka. Pour ya eau profonde ya banana ekoya avant route rail Kinshasa Brazzaville ndenge Sama Lukonde a précisé tomonaki bandeko na biso banekongo babeti maboko bakasi tango premier ministre abeti masolo wana. Solidarité gouvernementale ezali mise en exergue, c'est-à-dire protection sociale ya ba vulnérable na ya ba pauvre, santé ya ba population, éducation, surtout lutte contre la pauvreté ezali masolo oyo Sama Lukonde azongelaki côté ya social ya peuple. Amélioration ya mécanisme ya mise en œuvre ya gratuité d'enseignement abeti lisusu sete pamba te gouvernement kosala masolo moko spécialisé pour la gestion ya mécanisme ya masolo ya gratuité. Côté ya hôpitaux, c'est-à-dire santé, balobi que gouvernement kosala effort à occuper hôpitaux nyonso ya minene ya ba grande ville pe ya ba territoire ya République démocratique du Congo pour lutter contre ba maladie ndenge na ndenge ba virus oyo ezali konyokola ba congolais wana ezali pe boko ya ba objectif ya gouvernement. Logement social peut occuper un côté culturel où ils allaient le col vecteur il y a identité nationale gouvernement Samba Lukonde balobi bakochape maïle makasi côté kuna pour na ba député na kolanda vision chef de l'état clairement balobi lisusu que bakoye babon ko associer ba l'union so pour na masolo ya ba réalisation ba projet na ba circonscription na bango respective bango de ba député sengeli ba fungola misu pour que population na bango bako komona clair na makambo nyonso oyo kosalama surtout pour le développement na tina ya gouvernement oyo. Côté ba femme na ba jeune gouvernement Sama Lukonde balobi bakoyeba bongo kosala campagne bongo ya tolérance zéro contre violence faite à la femme. Yo tata to mobali o mesala ko beta mwasi to pe toute forme ya ba violence liée na travail to na makambo susu Sama Lukonde akofungola misu makasi o meki ko simba mama o simbi gouvernement ya ba warrior. Communication sénégalaise à la vecteur il y a unité pe ya citoyenneté Sama Lukonde alobi que toyebi bien que mosala nyonso ezalaka na ba perfection to pe na makambo oyo nyonso bato bandimaka te mais oyo penza oyo akoki koloba impossible n'est pas congolais. Le gouvernement ya ba warrior bakocha mayele na bango surtout détermination pour na agir na leadership ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe na accompagnement ya ba élite de peuple. Sama Lukonde asilisi discours daye débat efungwami ba député ba beti maboko pe asengi bango approbation pe ba bongo ko ni ba investir gouvernement ya ba warrior Kinshasa et
Batou. Population quinoise batikala qui est indifférente na makambo oyo. Premier ministre Sama Lukonde a promettre entre autres masolo ya social pe masolo ya fin ya guerre na est ba détail bolanda bango bazana micro ya Vezaka na Naomi Mpila. La discours est bien pour tout le discours est bel na premier ministre mais sur le terrain et le malo mais c'est magazate. Albi bien makambo albi ko sala ngomé tout ça na terrain tout le monde a réalisation tout le monde ngo bien. Ba point oya biona liboso nano est nano abana na est kuna bande bato souffrir mingi yango point de mikolo est na vie sociale de la population yango na gratuité enseignement yango ndé plus important liboso nano est nano kuna bande bato kufa kuna luko ba nyama donc bataki no est nano si là après vie sociale de la population c'est la biloko mais mati talu makasi donc bato kokate biloko mati ndemo ga liboma vie sociale ezamala monter eza esengo ya komona eloko esalama eza mabete topesa bango chance lokola tobengaki yango nani gouvernement ya warrior seki bawana ba warrior totala eloko nini oyo etikali mpona peuple congolais et surtout nga na kobeta sete na kosenga na papa Sama Lukonde moto apesi oyo place oyo ezali nzambe en tout cas zala na matoi ya koyoka peuple eno ya koyoka bato mpe ozosala na bango kolemba te nzambe apeso makasi okende liboso mpo na peuple abetelo maboko. On ne sait jamais on nzamba abombe le lobby soko sali malamu ekozala malamu pona yo mais pona bino ba mibi obotikali boluka bobongwana bo changer parce que oh eza changement na biso soki bozo mona oneti eza ba distraction beaucoup ya ko regretter et après carrière ni yotiki yo zo linga ba honorer yo honorer peuple wana na nini tango tolobi ki no biso peuple to pesa rabino pouvoir la manation du peuple c'est nous la manation du pouvoir za biso peuple to pesa rabino lelo bokombe honorable boza honorer biso le komoko te botala ba traite ba propre intérêt na bino non c'est que boza na profit moko bosala la carte na bino oz bozo fone biso to ba ko se sorti te peuple atika la bloquer to boy makamwana c'est que bo continuer to ko changer idée to ko bandolanda bino na nzela na mabanga poto za peuple to se tenir pouvoir na biso na sepeli na maramunyo so premier ministre alobi Sama Lukonde ozomona premier ministre ya mboka na biso tozui asika azana idéologie à chef de l'état souci na ezali peuple congolais za malamu yango wana moni pe Sama Lukonde nenga ye wana azana idéologie à chef de l'état akotika eloko moko mabe eleka na kati ya Congo te nyonso alobi lokola eza pour intérêt ya peuple congolais donc tobeteli maboko tolingi basala malamu pour peuple congolais se retrouver blocage ozalaki liboso na ba député o bakotaki ba monso na bango pona bakoekisa bureau ya mabunda na moi je pense que blocage wana eza esouté bango mo ba comprendre que baza na assemblée nationale na pona biso peuple to sepeli nango vraiment point oyo esepeli singa mingi eza neti makambo ya este et en plus a touché point ya biso ba jeune este eza RDC este bato ba na este na ba bandeko na biso en tout cas ba député oyo o ba yebi ke baza parmi bato ba se mettre désordre na este wana ba généraux to na bango na mboka oyo na kata kinya ba député ba na kata kino ba yiki bazo se mettre désordre na este wana en tout cas ba s'apprêter mboka oyo eza mboka désordre te désordre ligai na tanga Kabila en tout cas na union sacrée to linyango lisusu te. Porte-parole ya armée a alerté ba para ya bana que ba miliciens maïbaï va promettre quoi attaquer bateau bazali ko sala sit-in pour réclamer présence ya président de la République na est ya République démocratique du Congo yango ba sengi bongo na bana ba bongo ko batela kimia pe ko yebela ba détail bolanda ba reportage signé Nathan Siata. Na message moko ezalaki transmis na presse locale mokolo ya lobby dimanche 25 avril 2021 porte-parole militaire ya secteur opérationnel Sokola 1 ya Grand Nord Kivu azali ko alerter que ezali na attaque moko oyo ba rebelle balingi ko sala contre ba élèves pe ba écolier oyo bazali na sitting depuis 3 jours yango na mairie ya Beni pona ko exiger arrivée à chef de l'État Félix Tshisekedi Chilombo na Nord Kivu. Lieutenant Anthony Mwalushai a sengi na ba paraba récupérer bana la bango sans délai pe azali ko annoncer que moko ya ba miliciens oyo a s'infiltrer qui parmi ba élèves oyo bazali ko manifester akangamaki pe tango bazalaki ko sambisa ye alobaki ke bazali ko prévoir ko sala attaque moko abana oyo bazali ko sala sitting. Plusieurs informations ezali na possession na biso
possible attaque moko ekoki kosalama na baekolier oyo mpe baélève oyo bazali kolekisa babutu na bango awa na mairie ya Beni. Mpona preuve moko ya baelema na bango ya mai azalaki infiltré na kati ya groupe ya bana oyo mpe akangamaki mokolo ya lelo mpe ayaki koavouer devant presse ke plan machiavélique na bango moko bazali kobongisa ezali non seulement mpona bana mais lisusu mpona ville ya Beni ndenge azali koalerte officier ya armée congolaise oyo. Pe alobike bango armée ba décliner toute responsabilité soki attaque moko esalemi contre bana oyo koki ko causer ba énorme dégâts humains pe matériel ndenge azali ko préciser. Donc ba sengi na ba para ba récupérer bana na bango par rapport ya rumeur oyo bango bazui déjà na nzela ya milicien moko bakangi ke ba rebelle mai balingi ko sala attaque contre bana sali ko boma bana pona ko matisa lisusu nombre ya ba mort na Beni. Na bongo bazali ko senga na ba parents responsables ba récupérer bana na bango secteur opérationnel sokola un Grand Nord azali ko décliner responsabilité en cas d'attaque contre bana oyo poete selon bango ennemi terroriste azali imprévisible akoki ko réagir à tout moment pe na ba circonstances nyonso ndenge lieutenant Anthony Molushai alobaki na message na ye. En revanche asengi na ba service de sécurité ba accentuer vigilance na bango pona ko protéger population contre attaque ya ba rebelle oyo bazali ko prévoir to yebite soki eko salemela ndenge nini. Et sengeli ko rappeler que ezali depuis plusieurs semaines que ba activité scolaire ezali suspendu na Beni pe depuis 3 jours yango déjà bana oyo bazali ko lekisa babutu na bango awa en sitting na hôtel de ville ya Beni bazali ko conditionner reprise ya bakour na bango na arrivée à chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Nord Kivu conformément na promesse na ye oyo asalaka bango pendant campagne électorale pe a réitéré qui en octobre 2020 lors de la conférence de presse au na Goma. Donc qui président de la République a commis Nord Kivu te bana oyo balobi banda kolala kaka awa kolamukela kaka awa ti mokonzi mboka koya Kinshasa et l'équipe partout. Le journée mondiale ya sauvegarde ya ba lien parental batu mingi oke poto topé okoli omoni esengelo kata lien na baboti na yo kasi lelo a rappelé bino à l'ordre ba détail bolanda reportage ya Naomi Pila. Le 25 avril ya lelo ezali journée mondiale ya sauvegarde ya ba lien parental. Et outil na origine anglo-saxonne, journée à sauvegarde ya ba lien parental ezali na objectif ya attirer attention ya public sur nécessité ya kobatela ba lien parentaux. Ya koyeba ezali que na ère ya séparation to divorce entre les deux conjoints o basi baboti donc ba parents banande bazalaka placé au centre ya procédure ya divorce awa to rappeler na ba parents nyonso ba droit pe ba devoir na bango envers bana pe ba devoir ya bana envers ba parents. En cas il y a divorce, partage ya garde ya bana ezalaka partagé entre les deux conjoints. Kasi ezali na ba conjoint mususu o balingaka teke moninga pe amonaka bana to azalaka na bana sous prétexte que mutuana o azalaki conjoint na elobi asalaki mabe. Non respect ya disposition ya partage égal ya garde ya bana ekoki kozala poursuivable na l'état po ezali interdit ko privé bana possibilité ya komona moko ya ba parents na bango koyi komema maltraitance psychologique pe aliénation parentale. Tobo sanate que article 40 ya constitution ya RDC le 18 février 2006 elobi que parents nyonso azali na droit pe devoir ya ko assurer bonne éducation, protection pe encadrement na bana na ye. Soki parents asali yango te donc abuki mibeko pe akoki kozala poursuivi na ba infraction o babengaka abandon d'enfant. Na occasion ya journée ya lelo tokosenga na parents nyonso azwa responsabilité ya famille na ye pe a conserver ba liens familiaux po soki famille nyonso ya RDC ezali uni mboka pe kokende liboso po famille nde cellule de base ya société. Na bana tokoloba boye parents azali représentant ya nzambe awa na se. Donc ko honorer ye pe ko respecter maloba na ye ezali ko memela yo ba bénédiction ebele et puis le contraire et ko memela yo ba malédiction pe ko vivre no kité na mokili oyo selon liloba ya nzambe. Donc ezali très important
na parent azwa soin ya bana na ye pona ko battre la société pe na bana bayo kaka parent oyo azali koloba mukolo oyo avandi na mabele akomona mosika koleka yo mwana oyo mati kolanzete donc yo kaka landa mate ya ba parents et ko permettre yo ozala motu lobby et ko permettre pe société na biso éviter ba chege éviter ba kuluna éviter makambo ndenge na ndenge parents zwa responsabilité na yo à travers le 25 avril ya lelo o ezali journée mondiale ya sauvegarde ya ba lien parental soki olingi famille na etikala unu libela esengeli yonde olona yango ezali responsabilité na yo oyoki Kinshasa eleki partout. D'accord, il y a un championnat national Mazembe abetaki na JSK basalaki nul kasi soso ya pacte ya Pentecôte ya bana fibo ezalaki bongo DSMP betami na fibo neti liwa lobby FC Renaissance a bomi libala bona ba détail na reportage yana to seta. Vraiment libala et kaboni ya solo pour football club Renaissance du Congo a réussi quand même à s'imposer devant Dorin Clem Motema Pembe pour la première fois depuis Azala équipe Namboka Oyo. FC Renaissance Oyo ya bana Fibo ba gagnaki pour la première fois na bango na score il y a 2-1 mokolo ya lobby dimanche 25 avril 2021 na stade de Martyrs na derby Oyo ya bakinois équipe ya 2MP ba orange ba gagné bango grâce na babu ya Kikwa Mamujinga na 29e minute pe Nzungu Mafwana na 59e minute. Bi ya 200 pe ezalaki marqué na nzela ya Brola Isidibe. Ezalaki match moko très important pour na positionnement ya deux clubs oyo bazali ko traverser ba moment moko très difficile. Du moins résultat oyo eko changer na ngolo côté na classement pour na 2MP batikali kaka 6e place avec 34 points. Na 23 matchs aussi babeti tandis que FC Renaissance Fibo bazalaki na 11e place avant match OYOP actuellement ba grimper na 10e place avec 28 points na 23 sorties na bango. Donc histoire et qu'on retenir que Papi Kimoto azali premier entraîneur ya Renaissance Oyo a gagné DSMP Oyo ezali dirigé na Isaac Ngata entraîneur congolais ya Brazzaville Sengeli Boye Bake. Depuis FC Renaissance ezala équipe et tikala jamais ko gagner Dorin Clem Motema Pembe et Sikawa pi DSMP Oyo et Bima. Donc pour na bango ezali avancé moko significatif pour depuis basalama batikala jamais ko kutana na esika bauta pe ba gagner bango bazalaki souvent ko sala ba nul tokopola. Donc félicitations à coach Papi Kimoto pour Musala et Monani. Pour un rappel, Esengel Goyebake, DSMP a une suspension à regretter Kalisusuté puisque Fédération Internationale de Football Association FIFA a suspendu Bango pour la session Oyoba recruté après l'accusation et belé Oyozaki porté contre Bango na ancien footballeur na Bango pour na paiement Oyoba footaka Bango T. Kasi pour tout puissant Mazembe Bango se neutralisaki à domicile na jeunesse sportive de Kinshasa na score il y a 2 buts partout mokolo ya dimanche kaka 25 avril na stade TP Mazembe rencontre oyo ezalaki décisif pour na ba Mazembe na course au titre. Pourtant ba Corbeau bazalaki bato ya liboso ya kofongola marque na première minute ya match grâce na Guy Bedi avant baya komona égalisation na bango na nzela ya Salakia ko na JSK na 25e minute. Na retour ya bavestiaire Mazembe aiki ko pousser bar moi likolo ti aiki obtenir deuxième but na yo inscrit na Etienne Mayombo na 59e minute. Il fallait ko zela na ba minute ya suka ya jeu pona komona égalisation ya JSK na entremise ya Bakajika alors que Mazembe azalait ko courir derrière victoire na ye pour na na deuxième position derrière Vecleb équipe ya Pamphile Miyayo a tikalika ka 3e avec 48 points na 22 matchs aussi à Betty tandis que Vecleb pour na ye azali toujours na deuxième place avec 49 points na 21 matchs aussi à Betty juste Sima Yamanie Maïnion azali leader ya classement avec 50 points pour na 23 matchs ici à Betty déjà Kinshasa et l'équipe partout.
Population kinoise va réagir à propos et ndenge FC Renaissance a bomi libala na DCMP, c'est-à-dire a gagné et Sika Aouta a indisi mabe FC Renaissance va lobi touro masse qui ezalité Victor Mazembe ko beta. En tout cas plaisir nanga ezali pour na moni si to komaka déjà équipe à monene biso Renaissance. Mais suite ya arbitrage ndek monene na biso bana mona na te. Moni ba genre ba arbitre o ba si souffla ki match ya lobby. Hein? So ka gi match oyo to betaka na vita. Oyo mankusu azwaka blessure. Ndé match wana peut to gagner. Donc ba genre ba arbitre oyo faut ba pesa biso bango wana. Donc cela veut dire Renaissance ici à kola kala. Mais suite à l'arbitrage, t'as l'arbitrage à lobby. Il m'a poli mais avec le logo à kolobela arbitre té. Donc biso Renaissance si to kola. To kola vraiment pour bale bomonaki. Bale pe bomonaka. Mais ils allaient attaquer mona na suka boye. Arbitrage ils allaient bien té. Donc biloko mo abungu. Mais en tout cas, na sepeli une équipe donc beti bien to gagner peu normal. Yo moni ba biwana moyen arbitre wanga nezati. Ata li akimbongo moyen wanga nezalati. A gagné Imana équipe à munene ya mboka oyo. Donc o biso to lingaka équipe o biso to kumisaka. Ala ngana mona dora ya solo ya makila. Donc ata fibo gagner biso jamais to kolonga. Donc esenga bongo. Match esenga moko fa gagner moko pa pola. Donc to pesi bango ba fleur ebelé, ba courage ebelé. Ceux qui va continuer à gagner sous l'équipe. Bon, non, match etikali, bon, ils a ba o baza desi, baza desité match esenga bongo. Ils a foot dans foot ya la bongo, ils a raté qu'il faut je ne dois avoir victoire ebelé. Donc faut déception pour ils a la rapé pour et kolisaka biso attaquer ba supporters. Ba supporters na quatre équipe pour ils la rapé bien. So but to gagner to ba faute ya équipe té, to ba faute entraîneur té, to ba faute ya ba défaut ya ba joueur té. C'est un bon photo pour la pote parce que des fois ça va plutôt pour te bongisa donc c'est eux qui ont bongisa mais son n'exal plaisir d'aki ma casse donc nana minga kolobate premièrement on a remercié papa na biso avec Pascal Mukuna parce que il est de sali ba effort wana ya parce que à sali ba effort puisque ba joueur pe ba motivé donc après ça merci ming na ba joueur même na biso mo ba fanatique puis to s'attendre qui était que to gagner match mais c'est la première fois mais ndamo zaka le coup na sur les cam. Premièrement, nous avons makasi pour l'équipe et démonter la capable de combattre Imana. De combattre Imana lobby pour l'équipe est capable d'un système de jeu, total un système tactique, Renaissance à la likolo ya Imana. Na ba match etikali to kosenga na président a motiver ba joueur ndingi na motiver ki na motiver ki bango na match ya Imana. Soit tu es motivé à maintenir mes motivations, je crois que tu vas gagner un match éthical. Tu es bien et banda qui n'a Imana. Donc porte déjà tout ce bouki kadena wana. Dès que bouki ango, je crois que vite à kolala mazembe père kolala. Les ailes sur le makasi les ailes sur te banda ou kolala est-ce que porte wana kangama. Dès que bouki porte wana, nous c'est comme nango normal. Non, kimoto azalaka. Ayo kozonga lisusu. Les problèmes est les des comités na biso des fungoli lisusu miso likolo ya makambo. Soki balala ka lisusu ndenge balala ka tulinga to polaka. Po Imana beta biso azana équipe te mais biso to na équipe ya makasi mais Imana bandaka gagner biso. Mais les autres tozana ba joueurs moins connus mais to beti Imana na ba joueurs wana. Donc c'est que comité est éveillé et motivé pe ba joueurs et ça li bien. Nama implice les soucis avec moto et ça les soucis plutôt. Merci pour la fidélité Nabino na KNB News et Sikanini vous allez continuer qu'on a des informations en continu kasi dalingala bon s'abonner et belé na chaîne YouTube Nabiso KNB News kotakuna s'abonner pe okolanda nyonso pe samaka surtout ba information professionnelle en continu na caméra ou en face ezalaki bongo Hervé Zakakoto le mpandi et qui double poumon Timothée Kaembe na régie pe Nathan Siata azalaki bongo na réalisation pe supervision et longona Naomi Pila o assista ki ngai mokolo lelo bozali obele ya ko continuer ko landa KNB News biso to kozala wana toujours pour nous servir bino d'une manière professionnelle ce que le micro baba actualité à solo sans formol sans lukuta avec toute vérité et professionnalisme adresse ezaka moko KNB News biso musalande musala
Kinshasa. Elle est qui partout. Réalité ya bana